pas Ali Moussa Yanzambe, mais Aza aussi un artiste comédien, Aza pour jouer à Kinshasa, de solennel ma solo à théâtre parce que tu m'as pasteur en paix. On va continuer ma solo à théâtre, tu vas pour la ligne, tout à l'heure on a invité la mission à Hôtesse Arialelo, où ils allaient bon mot le jeune Lyon. Bonjour papa. Oui, bonjour. Bonne santé, mon groupe parmi ceux là. Merci. Santé ça bien en Angola Zambé, puis groupe le Mont Saint-Martin Mobimba, tout ça bien en Angola Zambé. On ça par notre bien le pasteur de la foi, ça très bien aussi que va RTP va artiste nous tout ça bien. Alors fidèle internaute, tu veux surprendre pasteur aussi à l'église. Donc à permettre plutôt ça à l'émission. D'abord merci pour la continuation à Bissot. Alors pasteur, tu veux merci beaucoup. Ndeko Randi, Kambomba Moussou mon théâtre, banana Bible. Ah bon? Théâtre banana Bible. Bamoussou au donc les amis comme on a dit, théâtre banana Bible. Alors ceux qui sont au côté dans le monde art pour nous faire le théâtre, ils ont parce que dans la Bible, ils ont moyen d'évangélisation pour la mission au théâtre. Comment ils se plient? Mon émission d'église à Centre Missionnaire c'est Messie Rosali. Le bagalo comme dans Romains chapitre 20 verset 15 Bible dit je me suis fait l'honneur d'énoncer l'évangile de Christ là où Christ n'a pas été nommé afin de ne pas bâtir les fondements d'autrui. Donc la mission de Seigneur côté est sans malin moi Jésus Christ na mokili c'est quand Christ n'a été maté après que na tomaté likolo ya basika to so batona déjà. Donc ce côté est tendance ce que epesi biso moyen pour évangéliser na bamboka on a to comité mais image précipité biso déjà. Donc kota masolo. Est-ce que beaucoup de monté parce que le monde qui va me dire que ça ça l'a bien été on s'est référé ce qu'on a aussi basé la Bible parce que tu le parles tout à l'heure que mon théâtre est dans la Bible pasteur Kosi. Non, les arbres de Kébélé ba coupe Kébélé ça même à niveau international ba ça donc qui to faut tout dire. To côté on te pour na to ya ko conquérir ba tout to côté on te pour na to ya ko se comparer na ba tout mais to côté masola théâtre pour na côté ya sangoma l'âme. Les hommes moyens, bien moyen d'évangélisation pour la panda sans malami qui est partout. Mon lelo ceux qui Yesu azongi na l'époque de Biso. Ceux qui savent que Yesu est lelo, aye Jésus homme dans un temps quand la Galilée bazo moné partout ba mon aye. Ceux qui Yesu azana activité moto te ici comme tant que ça que eko ya mo qui mais lelo on aussi la même média, on ba théâtre, on ba publicité pour que Yesu donc c'est ça. Si vous théâtre, les sont la biso, Yesu ou à 4 na biso, si vous homme invisible, mais visible dans 4 bassins dans Amazon, dans la bassin dans Zambie. Toujours théâtre, ce qu'on s'amène partout dans la théâtre, biso des occasions au théâtre, nous avons souvent des théâtres dans le Yémo, nous avons souvent des théâtres dans il y a réseaux sociaux, na WhatsApp. Dans l'équipe on a prié au tout semble na WhatsApp na imo na WhatsApp ils ont un petit message un seul message moi il y a 5 minutes la PC va signer les prières après 2 minutes côté ce qu'on a prié ba groupe imo nous avons groupe TBL tout ça TBL tout ça on a imo oyo bazo bika pe ko nzambe oyo bazo tema donc c'est ça moi moyen nyonso na circonstance so ko to côté évangile ko ta pour que ba to ba ne mon petit théâtre mission qui to côté évangile. Est-ce que vous pensez que le théâtre, c'est vraiment un moyen vraiment efficace? Parce que le pasteur de ça, campagne, dans l'église, beaucoup de gens dans le théâtre, vous pensez que vraiment la carte du théâtre, c'est un moyen vraiment efficacité pour l'évangile, pour que ça malade Jésus-Christ? Bien sûr. Toujours à cause de la foi, on a compte à couple le Bon Samaritain. Chaque année, on organise une activité dénommée à cause de la foi. Était comme on peut passer de la foi à une théâtre. Alors, tout ce qui est mis sur l'affiche, tout ça c'est carnaval. Mais théâtre, c'est un moyen où on est là-bas chaque fois qui est une activité à cause de la foi. Une activité à cause de la foi. Au moins, théâtre, et mardi, à 21h15 minutes, tout ça dans l'antenne. Tu dis que groupe le Bon Samaritain zoli. Moi déjà moyen voilà, toi déjà nous na banda na Kinshasa, les populations tout ça on a RD Congo. Nanda comment on est fiscal tout moko un message voilà.
ezwa ba province na biso ezwa pe bato balandaka antenne à partir ya bouquet ya Canal Plus nyonso baotalana eza même de otaki libanda bayaki toza bamode telefone bayaki bandeko ebele baotaki mpe libanda moko bayaki mosusu balandaki na nzela ya théâtre mosusu balandaki na nzela ba émission donc théâtre eza moyen efficace oyo biso groupe Le Bon Samaritain tozotia sango malamu ya Yesu Kristo ya Nazareth ndenge ya l'église apasser la fois kuna balobaka na CFC tokobomba te tokopanza sango théâtre ezosonga so topanza sango ya Yesu Kristo ya Nazareth. Est-ce que théâtre yango mpe bokomisi biso na publicité na kati bino ezala bongo te eti bino bobeza moyen évangélisation akoma okotisa so na publicité na kati quelque part nini te. Merci beaucoup. Je pense que na moyen évangélisation surtout côté nous avons médicateur à masse. Tant que cette publicité pour exemple que beaucoup d'exemples que tant que ça moi les consommer pas. Donc il dit que masse ba que nous que sika oyo mwana okenda tangi malamu so éducation malamu. Donc biso publicité pour na biso to côté exemple tranche moya publicité to. Alors les hommes abété sur côté publicité na kati ya nini évangile mais tant que tu as quand même l'église. Tous on dit des bande ko l'église muso za bango bayebisa so ndinga ba fonti boutique babake so yo so babake place so ba bana kati ya seli so ke yo samla pa na ngai handi za frère l'église na biso bon na bikini na biso pe rali a fonti maison de biema na la victoire place bebe maison comme na ngad so to simla ba pa na epe ko sunga pour que na biso za infra a ko apporter ça 10 000 est-ce que tu sais le sou il suffit que là commence à la qualité à bien quand même tes questions nous avons est-ce que tu sais le sou parce que so eza lisumu te oyo nyonso eza lisumu te oyo ezafika conviction te eza lisumu te biso mpe akota bapublicité na kati ya mosala na biso ya tokontinue nini no eza mabe te mabe nde tosali publicité ya nganga tosali publicité ya moto moko songolo mais so tosali publicité oyo ekoédike bato oyo ekocontribue na éducation ya bato to na santé ya bato eza mabe te. Pourquoi osala différence ya dénomination comme troupe théâtrale chrétien bon ça chrétien pour nous ba chrétien te bien ba chrétien différence ni na kati wana kasi aka ndenge na musique to mona musique ezali ba musique ba musique so mena musique ba folklorique musique traditionnelle ezokende muso abenga ozoki pourquoi benga ba kombe belé les autres sa particularité ya musala ko musique ba to beta to particularité ya bato bazali ba benga ba musique ba musique chrétien mais c'est que bon bazo yeba ba tembo za lié na bonzambe même si tu es musicien profane ou l'engagement de la musique to monnaie parce que bon ba tembo za lié na basi sexe ba tembo on l'accepte matériel donc tika ba bébé ba sangisi mais biso tant de groupe chrétien bon ça m'a c'est que de la mingi ça ya bonzambe c'est pas dit que ba groupe wana mususu to ba groupe andeko président Lomé to ba groupe ba andeko mususu na chrétien ba ça non ba chrétien ba donc ça quand même c'est pas pareil mais bango eza baza mélanger mais biso eza ndé ba question na ba chrétien alors condition pour que le groupe les bons c'est d'abord chrétien faut ça chrétien dès le nouveau baptisé et chrétien on sent peu où ils travailler na kati ya commission le département moso moso muto aina kaka bon kaka bino ce que vous sali vous la lier c'est possible aussi et vous orienter quoi est-ce que donc pas bien vu le rendu de ces réponses sur le temps de la question nous sommes taillés orientés de l'année de tout ça là bon pour un bateau va y avoir comment on se dit pour ça donc c'est ça sommes dans un programme qui tout ça la conversion tout soyez donc on peut essayer de faire un maximum programme qui est la procédure qui est malé oui tout va dire ça n'est ça parce que quand na kati ya musala théâtre musala pe banzonzi oui na sala banzonzi musala banzonzi na pisi pa David Mbote papa David Ilonga Mbote yeza moko papa paza na site na EP basala musala bien na site na EP to seli mingi film na mingi ya yesa ki film mo Mao qui voulait cette film la vie d'une femme dans un endroit pasteur film na pe ba bengi ba komi pe belé sepeli pe ozaka na papa David ilonga ça so film moko ezali titre no kiminga bona za pe ka pasteur papa David déjà yo parole ka pasteur wa le souté ça à part rôle de pasteur naza capable de ça la rôle nyonso mais na sala mingi za lié na vocation na nga mingi pasteur
soit tu vois le nombre ya 6 mois bientôt que to kota na boîte so kota te ya pasi ndeko randi omoni ntango tosalaka ntango image topesaka na écran eza oyo bato batikaka na moko mosusu pasteur de la foi asalaka piese moko boye na bantontin kaka role oyo asalaka wana bato oyo babengaki ya papa mpo mosali rolo biso ebilangolaki pasteur wana boye bato yango te eza na bato mosusu aosepela te so omoni pasteur kosa osala role moko sorti ya sincere aosepela te excuse eza mosala ondimi kosala mosiko komo osala ngo mpona bato asepaki ngani osepela te omwa teke quelque fois évangile moyen kota bien na bato eza te soki na osala sincere seke na suka ngo fo na teya donc papa randi eza ndenge moto abimeli ozokompwana ndenge moto abimeli ya ndire papa denis ngonde toyebi na badoration ale mokomoso bande bagwanja makasi basebenele konsune bando obeta to nde badeni mayembo babete banzembo na bango wana bato bakama papa denis ngonde bana bandi obeta biloko mais ça va nango pasteur patrice abanda mpe na malembe leloko moko na basebe mais soki kamisaka bato ebele parce que moi ndo kama tu sais que seben na bino seben mais siko to mabe to lelo tu or mais à côté mo ndenge ni c'est pas comprendre siko yi dans la vie tikala yo muninga patikala yi donc ngai na banjonjing na intervenant lokola pasteur toto sa mo na ndeko Audrey na maman Chako na ndeko mafukele toujours pasteur donc mais lelo ce qui n'est pas sur rôle moko boye pasteur père ça soki namoni ke modifie peuple de Dieu dans ça parce que pas na biso na oya biso moko na quelques églises na sala évangéliste na sala moko basela nzambe tant osali pièce ya pièce to sala ya nzamba ya na ngai na jouaki docteur moko sata na sala ki misuka na ngone ko bongo na tema donc c'est ça na pièce to sala kala mingi to na ensemble moi na tala mama na jouer directeur financier tema maman na casa aveugle nazo personne représenter na miso bato nazo finga maman nanga donc na joie ki bongo mais suka nango na ba conséquences ils ont ba conséquences to ça miso ba rôle nyonso to ça miso nyonso mais to ça ba nouvelle banda mingi na caché à pasteur voilà fidèle internaute j'espère que vous avez retrouvé dans solo la hôtesse A ma pasteur ma personne solo et on est toujours un pasteur aussi donc on a profité de plus ça mbote na découvert la mission et papi moko na de Paris et puis bon on a Benz beaucoup depuis Paris bon là on a mission j'espère qu'il va comprendre dingue pasteur Kosi azali pour répondre à la question de biso alors to continue papa to limito to e banquet place ya évangile théâtre de l'eau zali ya mata na katikati to izana na ndasi merci ndeko randi évangile théâtre yo ça to mona motango to sala ba film même na chance comment bato na biso comment to commencer sur Facebook et comment même bato binga pasteur de ça ba te belé qui chasse pas pour moi dans théâtre biso to sala même ne ba pesi ba témoignage ça ba te belé oyo ba bonani na nzela théâtre alors tout ça va piste tout ça la piste moi ya rekabit tout ça na ndeko boye azaki na ba religion mususu kona to tanga ko religion société mais abota mana religion wana akole baza famille mais abongoli motema ya miso Kristo lokola mokonzi mobikisa ezala bate pele o ba l'équipe même bate France bande mususu ota même machine atteindre la piste na biso nzamba ebisi il faut que tu na passer de la foi et nzamba permettra ngai na zanga na défense na passer de la foi na maman Karim tout ça défense na ça côté bateau passer de la foi moi je chaque jour na bureau na ye chaque jour je na téléphone muto na ni papa na ni piste na bino et c'est comme ça donc to bon na mutima pona biso théâtre ezo sunga évangile et kota makasi na kati ya mboka mais partout dans le monde encore ba kambo tangi bato na kati ya mboka feedback ça vraiment makasi to ezaki mais toi on a dit que ça va défense to autre banda mboka na autre kati ya mboka ça c'est abisso parce que sur le tambour les autres peut-être au samedi bato ba peso témoigner là c'est ba peso témoigner na même petit bato ba kiza solo et dédé so yé crédit na qui comment va passer la fois au moins na bato ya et pele au balani de là on partait théâtre et culte et
et lelo on a beaucoup comme ça ensemble donc théâtre à la montre les années impact au groupe le ça m'a bien bateau parfois ça tout ça voilà alors pasteur à part les bons samaritains nous a pasteur à l'église donc quelque chose pour l'activité pour nous moi de ça merci de commander chaque année na date de naissance nanga na botama le 10 octobre bateau c'est le 10 octobre dès qu'on a mis au bout de moko et na soka to benga ngam ko to ça va mbote vous allez bien chaque activité chaque le 10 octobre na préparer activité et ça culte moko na sala ka bateau séminaire ça là sur un séminaire wana la soka bo ça ka au monde ça mbongo we ba biloko sai bo so to si séminaire mbongo nous écoute en France c'est un mot soit qui visiter mon situation difficile la PC tout au activité tout au le 10 octobre bandisa mardi et c'est dimanche nango alors activité wana thème na mozali grand mozali di solo ni beta pona yo moment de commencer en bala nanga nengo vako kozana di solo o bato beta pona sans que yo yeba dans la vie du solo beta pona bato musu ba tomber victime na masolo bato beta pona baba moko boya sur téléphone bengi pona bake mutu kokani kuta za ko sali réputation tala di solo beta pona mutu chaque les temps les agalitions beta pona yo tout o c'était mes alliés l'agenda caché tout agenda caché n'engelo bila ni kata agenda caché n'engelo bila agenda zongo lokola pe on to komina bakamba projet to ko mais parce que n'engelo bila motema mutu agenda bato mususu ba kota na ba besoin ya motema ya bato ba sele ba kota na kata agenda moko bo esa caché mutu mona ba ke ngande na boye na ina randi na ina romeo ndenge za boye mkono ko zoina oboma et ça même la bible bana mibale ya da Caïn na Abel bazo tambula mais ndeko na ye Caïn esa koti ndeko ne Abel kata jena mutema na ye esa kashiki na koboma Abel azo tambula ndeko na zo zeni ndeko na zo yebate ok si bakoti na kata jena mungu esuka ngo Abel a fini par kufa na nzela ndeko ne Caïn donc on tourne la agenda caché dans cette activité donc ba juste botama le 10 octobre aux amours na biso makambo etali biso et après activité ndenge ntango kosonga biso koluka moyen na moke tokozala toluka moyen to visiter ata beli na hôpital na koke bopito te ata na hôpital moko ne fiske ata 5 personnes tofutela bombongo babima kolwana na asibili mpe bokozala mpona kopesa bato oyo tofutela ata mbongo baa hôpital donc je n'ai rien pour l'argent mais j'ai la foi ndenge père na biso na kosama te penser na faisa biso toujours tozala kondima kondima ekosamba ndeko mo mokosita ngo babonga est-ce que bonga déjà non na bonga te na bonga mo na zuka tanda kwa foot la te parce que nzambe bozana nzambe no ndongi te zo de grand pe na miso bato tala pe papa Elliot mbuku ayoki merci c'est bien que le bien na déclarer miso bato na bonga te mais na zamu tabosu na bonga te mais na zamu tabosu parce que nous avons besoin de on a Lucas et je sais qu'avec le temps va bien et comme nous avons les mots nous kanisa na sala na pour la mususu eza système pour le côté na vie là donc on dit oui bien la vie na ba makami balé même ça même les liés tant on solo na ngoba linga polo na maselo linga polo na café ngoba solo ni yango faut compter ba moya quelqu'un moi bimi na mais solo ni café faut côté bané même ko côté ka café o ko sepela ko lika mtola donc ngasko on sala na na zinda ko ngasi na zo mo ya garantie ya ndako nga na sala action nepsi nda na sala on akata musala na yo so kipela là c'est sikoyo on sala za café na olo mukolo njamba ko so kipela nga makamata ndako mama so ponga alors et ça bongo oyo na mokili donc le 10 octobre ils avaient jour non séminaire et jour non les jours montés ça donc les 10 les 11 les 12 les 13 les 14 les 15 donc séminaire comme les 10 voilà les 15 tout ça action donc séminaire et bandit auto tu sur la bête na yo mais ça thème zeli c'est aussi l'agenda caché donc
Voilà, comme une soirée, temps les attentes, c'est n'est pas respecté. En gros, au PSABI sur le numéro contact. Alors, on a la prière, pour la prière, aussi une prière contact. Puis la fin pour le qui les a à partir de l'autre, toujours en cadre de la beauté. Merci beaucoup pour le Mandorbo Bisso. Ceux qui le maman va qui bêta qui va coup, soit à l'imisa, dans un moto, ceux qui l'ont monné pour Simba pour le vidéo, soit à l'imisa dans un moto, donc au Kazati. Alors, Naza m'a beaucoup confondu, parce que conseil na bino, parce que situation na bino, ma remarque na bino, même ma sujet de bien na bino. Pour bien raison na plus de 143 89 52 667 plus 243 89 52 667. Si vous avez un contact qui va payer la mission de ligne à partir de Imo, na WhatsApp, au Bétika plus 243 89 52 667. Nous rejoignons Naimoko, Tokosola, Tokosambela, Nengetosala, na Bandeko Mususu. C'est ça. Merci Nzamba Pambola Bandeko. Nzamba Pambola Bandeko Nyonso Oyo. Tout ça, nous avons un groupe de prière, tout ça, la prière en ligne. Vous êtes bénis. Nous avons la ministre Joselito, na maman Ade, Joselito le Kéba, na maman Ade, na Mboka Ngete, frère Guy, Nzamba Pambola Bino, Nzamba Pambola, Yalanga Sylvie Matondo, maman na Normi, Nathalie, Gloria Godwit, pe maman na Peniel, Nzamba Pambola, maman na Ngai, mère double, ya ma fille, na Auberville, na Mboka France, Nzamba Pambola yo. Nzamba Pambola bandeko nyonso meko awo makaya pe longo na mama Marie Makaya mama na Messi Nzamba Pambola Nzamba la Pambola. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pasteur Kosi. Je peux toquer que ça peut monter na Laurent Lorenzo qui bande de Schengen. La ville Sorin na bête na yo Pasteur Kosi papa Hubert moi depuis États-Unis maman Élysée l'issue même plus de la première dame depuis États-Unis maman Denis Koum en Allemagne. Depuis ça, on peut monter, nous avons appelé maman Monique Mukazi MM depuis Toronto. Tout ça a été Eric Tino, nous contre la Chili. On a venu sur le vraiment la testing. Puis nous codions, Lionel Moutoume, maman Henriette Lolia, maman Oracle. Et puis tous ceux qui sont le vieux Adrien, nous sommes venus aux États-Unis. Sans pour autant oublier aussi notre manager depuis les États-Unis, Papa Ado Pandou. Merci beaucoup. Merci aussi à la coordination. Assuré par Donald Trump. Merci aussi à Roméo Bis qui a filmé cette émission. Merci aussi à Denis Bonnet, notre ingénieur. Donc, Osam Sala et qui peut Pasteur Kosi Azanabiso, donc Bandakoya, le Kobet la Bino vraiment solo. Au Italie, Pélusana, il y a pas de pasteur pour participer en tant qu'artiste. Alors, on a rendu, tout qu'on a dit, c'est notre test Arialelo. Tout le monde a resté toujours branché sur le test.